église. Alors que au côté de l'église, il y a des pasteurs, il y a des églises, il y a des églises solo, il y a des églises, il y a des églises. Tout ça, peut-être c'est plus un signe. Autre que dans cette église, bazar na kati nzamba solo te, na kati église oyo bazar bato basambela nzamba so pour éviter l'église comme na veni moko mona 10 églises o lito ya nzambe o listo nzambe o loboko nzambe en réalité tozo yeba lisute wapi église ya malam na église ya mabe yo ndo zwaki occasion ya kovanda na Lucifer pour atalisa yo ke o église ya malam na o église ya mabe mais quand on peut expliquer peuple de Dieu o bazawana déjà bazolanda biso na poko na lelo ndenge ni bakoki koyeba ke église oyo eza église to benga ya ba secte bango wana déjà bazana kati ya mabe. Ok, merci maman. Na monyo soute question na yo pena et memi pena et likolo me faut tikanga calme na expliquer tina koya kokoma esika yo zali. Yango mo na be mission te koleka même na ba chaîne musuto na chaîne nanga. Soko li kolanda pe témoignage yo tina suka obeti DVM Daniel TV. Donc DVM Daniel TV. Wano kokota na kata chaîne nanga okolanda pe témoignage o tina suka ndenge pozo landa na Fotivo TV tina suka. Bien aimé yoka. Nazolo ba mabe pona ba pasteur te na eko kimisa bat na église te. Mais nzamba tindinga pona lo ba vérité. Po ete bana na nzambe ba pasteur ebele basili kobungisa bango nzela. Bazana posa ko sambela. Bien aimé yoka sikoyo. Mutu po koma pasteur esengeli abiangama na moto ya mokili te esengeli abiangama na nzambe ezali na ba pasteur ebele atangi asilisi classe amoni musala kosala eza te mama ake kokota cours biblique à partir ya cours biblique ayekoli oke nzambe bayekolaka ite yokana ebisai totangi ba Diego Kao na ba histoire po ete Diego Kao azalaka vivant boyebi forme Diego Kao lito ino ebini mo kenzambe bayekola kaite ozo comprendre alors nzambe esengeli akitananu molimo mo santo na epa ya moto nzambe ye moko abengi moto to atindi na nzela liloba na ye ebengi moto moto a se repentir nde Saint-Esprit komi ko diriger ye Saint-Esprit komi ko salela ye à partir ya ko salela ye Saint-Esprit zotambusa ye nde akoki kokende koyekola po abakisa connaissance ozolanda mais soki moto nanu abiangami te akoki kokende kotanga te ki lobi na yango aya sa l'église. Donc azana Saint-Esprit te katina ye. Alors tango fungo l'église wana amoni batu bazoya te. Loko la fungo yango pona copie. Po l'église ebele fungo mi pona copie. Muta sisi classe musala ezati a église na moni ezofuta. Donc abianga mite pona koluka ndenge Yesu alobaki elanga nanga eza munene me basali nanga baza mukie. Bokota ne elanga nangai. Abongami pona bongo te atali musala kosala yata tangi classe à partir kotanga classe asisa ke kosala cours biblique abimi pasteur akomi côté moi 4 personnes à monité il faut na bando sala ba miracle nde babande koya bipana biso to kozwa to pesi bango bakisi to koya ko pesa basenya ba pasteur wana bokoyeba o bana bakisi wana to pie bango bakisi à partir ya bakisi wana omoni akomi kosala ba miracle en église na ye akomi na tire clientèle o to pesa kapatu bande ko pesa batu na baba donc mutasali ba ya na succès te to sali li tire clientèle to kundi ntaba moko wana taba wana komi kolela be tango azolela batu bazotonda na baba ndenge moko pe na église wana komona ngo ekomi plein tango ekokoma plein batu baye batondi ah pasteur wana bikisaka ah pasteur wana boy kobanga te tozwa ko détailler basine na bino siko diable ayebisaki nga to luka l'église oyo ezosambela nzamba solo to détruire yango to bandaki koyeba ndenge nini ke église oyo ezosambela ya solo okomona église wana ezali sécurisé na makila to tozomona église wate tozomona makila tozwa totaki église wate tozomona ngote tozomona makila to bandaki pe koyeba ndenge nini ke ba Kristo oyo basambela kanzambe ya solo c'est parce que tozomona ba Kristo wana te
tozomona makila tozoluka bango poto détruire bavi na bango tozomona makila yango moni différence ya batu oyo basambelaka nzamba solo tobandaki komona différence wana tozomona bango makila mais batu oyo basambelaka nzamba solo te tobandaki komona différence wana tozomona bango vide yango moni tobandaki kobebisa siko poto détruire église oyo bazosambela nzamba solo eloni tobandaki kosala okoya koyoka na témoignage ntango tozoya Lucifer apesaki nga 12 000 démons 12 000 démons wana par mois babandaki kolia 12 000 personnes na Afrique mobimba. Alors na 12 000 démons tokoya kolobela yango nazwaki yango ndenge nini ndenge toya na témoignage tobandaki kotinda bantene ya badémons wana bakopanzana libanda église lokwa tozwi porte ya kokota na église te tokotinda badémons wana bapanzani tangu badémons wana bakopanzana eloko nini ekosala ezali na bakristo ebele yoka mokristo nzambe atindi nga na fongolo miso po ete mutu ayebi ndenge bakangaka ayebi mpe ndenge bafongolaka mutu ayebi ndenge babebisaka ayebi ndenge babongisaka yoka nayebisa yo na nzela na témoignage oyo soko tamboli kaka na vie ya repentance ya kobanga nzambe po ete eza na biloko mibale diable abangaka ya liboso eza mutu aza na vie ya repentance po ete diable azobanga yo po ete okomi na se na makolo na nzambe po ete lisumu nde mutu ekaboli moto na nzambe kokima lisumu nde ezongisi bolingo ya moto na nzambe ntango oza na vie ya repentance yeba ke diable akomona oto azomona makila nde ozongisi bolingo na nzambe soko ozali na vie ya semence diable mpe akobanga yo po ete eloko ya liboso mama oyo diable akanga abebisaka na vie ya bato eza ekonomi ya motu po diable anyokola yo liboso akobanda koboma ekonomi na yo bien aimé yoka soko oza na vie ya repentance oza na vie ya semence chaque année fo bakamwa vie na yo chaque année ata bitumba ekosila te po ete yesu alobi na biso na mokanda na Philippe chapitre 1 verset 6 bitumba na biso ekosila te ti mokolo yesu kristo akoya wana eza nzambe nde alobi yango nayebisi yo esika bazobundisa omonaka bitumba kaka esika na nzambe nde akobanda kotombola yo kaka na eloko moko oyo ezali kozala na vie ya repentance donc tokotala bato bazoya mama panda bato bazoya ntango baza koya okomona bakristo ebele ntango bazolongwa na ndako na bango basambelaka na bango nzambe te avabima na ndako nakende église aosambela na ye te donc amoni église eza na eti fete amoni église eza na eti bar amoni ntango ozoya vide avotika ndako na yo ya yebaka ya diable oyo amonaka nango vi ya bakristo eza kaka lisumu sikoyo yo osali masumu avobima oya église falo banda na koremercie nzambe mpo osali repentance nzambe alimbisa yo miso emonaki mato eyokaki miso soki emoni ememaka na kolula ememaka na jalousie ememaka na haine leye nakomona mama nzambe apamboli ye akomi na mbongo mituka mapango ntango namoni asombi lupango miso nde emoni eanvie esali lisumu po kolula ya lisumu miso emoni eyoki jalousie na motema aye ndenge nini azwi miso emoni nyonso wana miso ezomemango na motema après miso ntango ozokoleka bato baza kofinga nyonso wana vobima okende église se repentir donc ntango bakristo barepentir te orke Lucifer ayebi nini oyo molimo na nzambe elingaka na nini oyo eboyaka yango moni nayebisaki bato ke diable pendant 24 ans navandi na ye aza ne makasi te maza mayele mingi diable aza makasi na bato baza na vie ya masumu bayebi repentance te nde diable aza makasi likolo na bango mais bato oyo bazali na vie ya repentance vie ya semence na place monde ya ténèbre o banda kokima yango bandoki nde bakokima yo bakobenga o balobi ke mama oza na kisi okota balonge mpo na ténèbre eza bongo soki toluki oyo tozokokota tomoni ki oza na dimension moko likolo koleka biso or ke dimension wana secret nango eza kaka yesu kristo bien aimé kose repentir kokima masumu siko panda bato bazoya ntango bato wana bazoya kosambela tomoni bango baza vide est-ce que ozolanda nga baza vide makila oyo bazalaka sécurisé baza nango te okomona sikoyo totindi bademon wana bakoti bango na nzoto ntango bakokota bango na nzoto nde apartir na bango bademon wana bakoti na église
Tangu bakokota na église, omoni pasteur aza koteya, oko remarquer bat bakomolala na bango bakongi. Jésus. Pasteur azoteya mutu degré aza konimbo kozwa idete. Ba demo wana bakoti kati na bango. Pourquoi? C'est parce que liloba na nzambe ezali arme. Oyo ezali kolongola moto na masumu. Tozaka kana arme moko elongola kabiso na masumu. Yango moni tangu na di commandement ya Lucifer. Oyo bandai kopesa biso kopesa ba pasteur ebele même en Afrique ou même en poto surtout na limité na biso. Bobanga te na otanga ba kombo na bino te pour publicité za Yesu Christ mais bobongo la mitema. Di commandement apesaki okoyoka tokoya kotanga ngo na témoignage alobaki bo envoûter bato mingi. Balanda liloba na nzambe te. Basalela mingi ba TV, balanda ba théâtre, balanda ba musique, balanda ba film ba tente, basalela ba pare, balanda ba Facebook, batanga ba journal ya ba romantique wana boye, ba beta ba joyo, ba pare foute, ba pemi, ba dame, ba nini, ba biloko zo mema batu na distraction. Poete soki botiki bango bayoka liloba na nzambe. Liloba na nzambe nde ezali arme eza kokimisa bango na masumu. Or que arme ya diable eza lisumu. Arme ya nzambe eza parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Soko ozolanda liloba na nzambe okobanga nzambe okokima masumu. Alors bo distraire bango. Alors tango bakokotsa bespoir pasteur azoteya okomona mondimi azolala ne pongi. Moyoka liloba na nzambe eza te. Osimbi no arme te. Tangu pasteur azoteya, okomona mutu mosu aza pembeni na yo, akomi ko déranger ko beto masolo. Akomi ko tonga pasteur. Bandoki pe bakota kan église baza bantene. Batindi bandoki bakoti na église. Aza ko distraire yo po yo kaliloba na nzambe te. Po mutu akobika kaka na liloba. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Liloba nde ezali moi. Liloba nde elataki moto. Moto yango ezali Yesu Christo. Pona kobikisa biso lumière du monde. Sans Yesu Christo lobiko ezali te. Vraiment. Ozomona. Donc batili to détruire nanu bato ayoka parole de Dieu te. Alors tant bato bakota na église wana bazoka loba na nzambe te. Bazola la bakongi, bazo distraire église passée azoto yoka église makelele. Donc ndepando moni ndenge to bande ko bebisa l'église. Alors tangu tokosala bongo eloko nini koleka. Tokotia siko batu na église molimo ya kilo. Bazo ko kalso ko pesa te na église. Ko salela nzambe te. Or que évangile eza yo fele mais évangélisation ekutaka mbongo. Tambongo c'est ça. Église ezali na posa ya musique, église ezali na posa ya instrument, église ezali na posa ya makambo ebele, ya ba séminaire faut basala ba fiche. Donc to bloquer nanu, to tie batu mitema kilo. Eloko nini susu to banda ko sala. Bandoki ya famille ya batu wanto koya kolobango na balie ya famille mais tozo fungola muki. Bandoki ya ba famille ya batu to ya ba quartier to vandi. Bakoki komona étoile moko epai na yo. Bamoni ke yo lelo soki okei église okobika. Yo lelo soki okei église okozwa libala. Soki okei église okozwa musala. Po ndenge diable atindaka banteni na ye libanda ya église. Ndenge pe nzamba atindaka mwanje na ye. Mukolo na mukolo liboso ya église. Nzamba kotinda ye na liste. Ya lipamboli ya moto. Siko ba ange ya ténèbres, ba moni déjà que ange moko ina liste ya bénédiction ya moto wana. Tala diable a précédé kana vie ya moto. Diable a ebaka vie ya moto. Omoni ba yebi ke lelo soko kei ange wana zo zelo po pambola yo. Eloko nini koleka. Okomona tokotindela moto tokoya kotanga basini ya banyama oto tizaka na sorcellerie, tokoki kotindela moto molimo ligorodo. Moto ami bongami po akende église. Okomone komi na tangu moko muta komi bolembo. Akei kobimisa bilamba ebele. Oyo kutu alingaki kolata talobi na tango na mai nani kango lokwa to komi 13h o église ya 16h. Nani kango mbangu soki na niki yango 16h na kokende. Mutu azwi bilamba te na mai abandi konika niki 15h30. 16h beti mutu alembi alobi na kokenda ngaka ke église lobi. Ozomona mutu alobi nakokende nanga église lobi. Eloko nini okoki komona lisusu. Tokoki komona ke non
mutu wana soka ye église akobika toki kotindela ye pe bokilo bokilo ni wana za na ndoki toki kotindela pe camarade omoni bokilo aye akomi na ndako yo bongami dejo la toke d'église mais totindie antenne pona kwempêcher yo tangu bokilo akokoma moyoke d'église ezate siko bien aimé pona nzambe na bokilo mosusu po koki kobonga mabe ozoya pene église na nzela omoni camarade moko abimeli o pire camarade olinga katala yango na lobaki na ba témoignage oyo ennemi aza masqué mo Kristo oyo ndimeli Yesu Kristo yebake vino eza na danger. C'est parce que zo bundana ennemi oya yebi o meyo yebi ete camarade okiko bimela yo alobike ndenge zali awa na kopi moko boya mobali moko ozela biso ya bien keneno kotika ngai master a changer so destination camarade wana zalaki antenne abandoki olingo ke d'église ange wana zozela pour bénir yo changer destination donc to bande ko détruire na bandenge belene monsieur koya to kolobela ngo lisusu. Merci beaucoup na bana nzambe nyonso na yebi ke boza ebele ya koleka peuple de Dieu na lingi na beta c'était mukie na makambo etali parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Donc tant évangéliste Vasco azoloba et tout ngai poza makambo ngai na yo to sala ka mingi na église ozana kati église ozana kati ya distraction ozotala bato bazo solo zo beta na ba masolo ebele nzoka eza moko o diable yaka osani yaka ko injecter na kati ya peuple de Dieu osambela anu nzamba solo mais avobima na ndako taba mbomba myo ba yebisa biso na yebisi peuple de Dieu à travers cet témoignage nazo ko assurer yo muto lingaka nzambe mingo lingaka ko sala nzamba à travers cet témoignage ko orienter yo la distraction longa biloka mike ko pesa lokumu mingi pa bato mais okoyeba eloko nini nzambe alingaka mingi na kati ya vie na yo namoni tokomi presque à la fin de notre émission tozozwa pause pour lelo toza vraiment na évangéliste Vasco pour continuer témoignage ko zo biso tembele mais lelo tozozwa pause muke évangéliste mais la mama ya pe mapo makambo akuta na ngona monde à ténèbres ba réalité azolinga bete la peuple de Dieu et l'équipe vraiment monene tozozwa pause il y a 5 à 10 minutes pour to continuer émission na biso na évangéliste na bengi o mosala nzambe un couple dodo na Dallas motema Rocky Sadi kotra kaka yo ya na ngamoko na benga ko mon partenaire penza yo zande wana pona kosala biso poto telema toza lokola bato na sena moto na yebi ki yondo za na benga ko parrain na nga kwa so no ya parrain te yonde mutaki so parrain nga na bengi yo ya zala toujours branché po oyo ka vraiment témoignage à travers ce témoignage et ko sunga mo sa mosala nzambe otala makambo nini osala ka mwa kanda ko silika mo ko lobalobana omona ke eza moko ya biloko diable yaka ko injecter na kati ya vie ya bana nzambe bele. Merci na bino nyonso bozalaki wana na pesi bino au revoir tozozongela bino bientôt. Merci bana na nzambe oyo nyonso zana ba problème olingi ko benga kwete moto ayebi ndenge babebisaka yebi ndenge bafungolaka olingi ko benga pona mabondeli to poto partager numéro na ngezali 00243 81 43 30 475 donc 081 43 30 475 numéro na nga yango wana ubengi bola mukesika bozali bola mukana pongi Yesu aye koluka biso pona kolamwisa biso na pongi. Merci beaucoup bino moko boyoki évangéliste apesi numéro na ye pona koyebisa bino soza poso kota na profondeur ya témoignage oyo ya yebi muto abebisa kazana makoka obongisa te c'est Satan le diable mais muto to ye na poko lelo azana makoki ya kobebisa pe ya ko réparer vie na mu TG bebaki a cause bitala tala biyoka yo kabitanga tanga même ya mwana oyo prophète apnanani évangéliste apesi biso lokula numéro na ye benga ye rendez-vous no soza ngona ye tombo kozwa bokomona suma kamba malamu topesi bino mbote na kombo ya Yesu.